Congo France. Bisona bango, bango na biso, bisona bango. Ekara molai. France.com, site ya solo masolo ya danger, masolo ya kitoko. CongoFrance.com. Alors, merci beaucoup à mes fidèles de l'émission Congo France. Merci à fidélité à tout le monde qui sont branchés à travers dans les mondes sur votre site www.congofrance, votre humble serviteur de tout le temps, de tous les jours, Patio RFI. Alors, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous annoncer qu'on va parler du Papa Wemba avec beaucoup de stratégies parce que vous savez que Papa Wemba, il a fait comme beaucoup de mois, il est déjà parti, mais les œuvres toujours restent. Alors, à côté de moi, je suis avec l'homme fort plus que fort, la voix autorisée de tous les animateurs en niveau en 5e génération, Biscuit des écoliers. Alors, Biscuit des écoliers, Joël Noël, bonne année 2017. Pareillement, Patio RFI, pareillement. Voilà. Alors, Biscuit des écoliers, le lot est bio à travers Congo France, pour tout mes solo là, le long pied à large, parce que vous savez que Papa Wemba, ça fait beaucoup de temps, beaucoup de mois qu'il est à Tikibicho. Aujourd'hui, ça fait au moins 6 mois qu'il est à Tikibicho, à Tiko Bimissa Forever, Naibitié, avant que Akufa, avant que son départ, avant que Makambutu, message ni Asuka, où il y a Tiki la Kibino, bana, vive la musique. Bon, vu à nous, le toujours que faut lingana parce que lobby na ozalaka na binote. Et là, on vient de l'observation mingi na réunion wana. Faut lingana ka. Ce boza bena cohésion boza bena na bolingo bokeli boso. Pour na ozalaka na binote. Et puis na ba conseil mususu artistique ando pesa biso mutu moko na moko ando maintenir na tête. Donc on est déjà ba secret. Alors, messieurs les écoliers, il y a beaucoup de gens qui nous suivent à travers les mondes, c'est Congo France, mais tout parler d'abord, c'est vivant. Quelques heures avant, ils allaient plutôt préparer mémoire. Il y a King Kester Remeni il y a 3 ans, il y a mort, il y a King Kester Remeni il y a, depuis que à Tiki Bisso, tout le monde est Victor Eleison, et comme il peut au moins Victor Aboye, tout ça, on a vu que des coca-jambes entre la famille et les musiciens, album les jours les plus longs, et Bima qui était qui m'a mis mais album où ils avaient qui basé pour Bima, ils ont bimaté, Banda Kokuna Bazuyango, Boye, tout ça, ça crée des problèmes, mais il y a même des gens qui soutiennent Victor Eleison comme Colonel Kalarus, comme Brice Mpangi, les grands s'appellent comme Djamoun Kanza, Orbit, au bas soutenir Victor Eleison. Selon vous, souvenir ni à Madame Mosaïque Nangoya King Kesseremenia. Véona King souvenir en 2005. Nakenda kotala ndule mando beta chaque dimanche na juste pour na Tibangu na courbir mo wana. Souvenir à malamu vieux moko boye première fois na solo na vieux ayambanga gentiment na singa kutula arte apesa mutu bavanda ki na telemise ponga na vanda mutu na ndenge mouvement ndenge venga be vieux bien na singa vieux na Kester l'arte na mona na kotsa loboko na costume souvenir à malamu si azalati la stabilité de l'orchestre, il y a d'autres musiciens sur le Koufi pour bloquer ces Koufi. L'album est primaté, tout le monde est quand même stabilité.
ça pour disque ça l'année prochaine parce qu'on a za mère moko avant un grand artiste comme Papa Wemba pour Papa Wemba comme Papa Wemba avant na kikuku aibi idéologie ba musicien do yaza leader te yaza les responsable pour le père ya vivre la musique ezali pour la famille na moi si na e do yaza ka pour na responsabilité na ko pesa biso ba idée idéologie pour combo mère Amazon pe ko sala poids pour tous contrat et ko sala poids pour l'art mo kota vous comprenez ça mère mais la ligne tout me connaît sur le macambo parce que Toboite, maman Amazon a fait un musicien, mais musique est singa kisi. Et pour ce singi chiko sacrifice, qui va simba makambu pour makambu banda. Parce qu'il y avait beaucoup de contrats RTL dans les cilités, il y a meeting dans les cilités. Est-ce que vous avez par Nabino ou bien ma sola nous allons faire système il y a l'autre tout somba. Te mambo ya kitoko, wana bakati mambo ya kitoko. Mambo bibi na mère Amazon que bakisi mère Amazon makamba mouvement mais ce simbi singi basimba pentacle basimba makampo pour voir ça mais pentacle ça pour na biso ba musicien na yo tuna que somo za musicien bebe ngana be za musicien ça pour na stratégie makambo etali bagua ba idéologie wana za biso mo ba musicien ndenge tozali makambo ne sala maka biso ba musicien ya saka pour na idéologie conseil stratégie na roza na maladie na palela rezate petit maladie na matili campamera musique ma 2 feuilles 3 feuilles biscuit même moi en hôpital ça pour na biloko marqué wana et puis contrat et vivre la musique pour na ko signer ça yé biso to roza cop me frère ma cop mère pour ça la poids moi c'est entre nous hein et ça la désordre hier ça ka lokola image ya Papa Wemba tout ce monde que mère sur bi a to koyoka pour na respect ça là des contrats viva to ko signer biso mo côté viva so que na contrat cop to que na pas maman tali a signé mbongo ebimi manager a 10% na ye mère a 10% na ye famille 10% na ye vive za na % na ngo monde masolo ezali makomo je za na papier so mbongo ngo ezali sur $10,000 ya production mère a en tant que qui parce que aza jamais membre ya viva la musique aza épouse ya artiste. Na bisa que lo mo vivre la musique ezali ya famille selon de même akambu na mikanda ba avocat vivre ezali bien ya Papa Wemba parmi ba bien na ye alors parmi ba bien Papa Wemba vivre la musique pesa na 4 ça veut dire ba bien Papa Wemba famille ezana pourcentage maman ezana pourcentage so la ngai RFI alors loko la vivre la musique eza bien ya Papa Wemba mère maman zona ezana pourcentage famille ezana pourcentage biso pe tozana pourcentage taki ba musicien yo za mutama ele na biso bwania donc eza loko la ke so to 10,000 balles mère ezana pourcentage na ye vivre ezana pourcentage nango famille pe ezana pourcentage eza orchestre ya mutute eza orchestre Papa Wemba tikalaki sikoyo loko eza orchestre Papa Wemba tikali ba bien Papa Wemba mère zona na kati na bana famille pesa na kati biso ba mission pour na vivre à part ba mapango na ye et ce comprendre RFI de suite aussi de 10,000 balles ya contrat mais na pourcentage na ye ba to ko ba TVT vivre peut na pourcentage na biso famille peut na pourcentage ngo quand exacte ko mère Amazon a 10,000 balles 4 à 5,000 eza bongoté c'est déjà tracé na papier. Voilà. Tout ça, c'est une émission comme professionnelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Merci beaucoup à l'homme fort plus que fort, Willy Moucheni, le code Amboka. Merci beaucoup à Brice Mpangi, Balobi, les grands sapeurs, Balobi, sapeurs à la Tara toujours dans la collection. Marguerite à Londres, Bazoloba, on a Brice Mpangi, Kaba Queer, Kaba Weston, mais et à Tika examen, nous voyons même joueur, Trésor Lolo, même. Bana Tottenham ba iba Ferro bana Bengam bana leader ba iba Makambo que Azali prête toujours dans tapé. Je vous signale que les grands managers peu coacher Yamasolo Jamoul Kanza Orbrit balobi force plus force la force alors tout ça rapidement biscuit de collier nenga vive la musique etikali sikoyo na ndenge wana Papa Wemba azalité et arrive à rappeler que fandi yo mo pena que au monde appela que héritier à sa l'orchestre otali côté kuna faire rigoler zo kotsa otali côté kuna fala zo kotsa bozangi muto azale comme guéri na bino akei et arrive à rappeler mais la biso que liboso que ata ba Brice Mpangi ba ebi tozolo baba kuira nkombo bezali ba jamuli kanza ba ebi ke nkoma eza na poso nango na tisi nango kuira pe na nkombo mais là on a zo biso que même si le monde a début qui fait beaucoup la format biso ndolo bakena ko salate faut dans la iboke héritier wa tata l'orchestre zandenge na mais nous on est des descendants de vivre la musique et ce qu'on comprendre biso to ba leader via baptême to ba leader ça veut dire quoi
tokozwaka na viva la musique au viatiki. On n'est pas pressé na sala orchestre. Héritier za mutu na biso, fallait za mutu na ngai. Ba leader tout ba tu na ngai. Mais na cause la jaloute na tala na complexe pour ba komi boy fonga na koma boy non, pas tu refi. Viva la musique za temple. Vous comprenez ya idéologie sinto. Ndenge ba Victoria élection ezalaki maye ba massa musu ba idéologie te biso to ba to ça na viva la musique to konza viva la musique tina suka ko sala orchestre eza ma manzambe mais na za na viva la musique pour faire beaucoup la tikeli biso charge vous avez l'idée mais Pachi quoi ça mais lui il était déjà pas depuis avant Pachi ko ta papa mbazaki na bomoya zalaka Pachi azalaka te ata gile kimpito ayebi yango ata testa omo Mateus ayebi ya yotimbala bayebi Pacheko azalaka déjà te depuis papa mbazaki en fille papa mbana ko loba zonga mouvement na mona neti ba blague tant on fait beaucoup là ko kufa ndako mona besoin zonga mais zonga enezaki mabe ayana ba melte na ba répétition zonga na makasi ba panza ba milangi yango totalaki na bureau do bité loko ngomi agressif avant na nom ko tokotala dossier na enda zongi faraza la patient avec ça l'orchestre na ndenge na chacun son choix. Est-ce que sage il y a vive la musique l'humanité va plaider les Camerounais par maman Amazon pour que bazong ça parce que ça dit quand même les grands chanteurs au sala ba cotiser recours ou itiga ba chant d'œuvre mais on a le pas tu refi à la tête de cœur du Kember ça et puis tu sois là dans le cœur du Kember c'est pas tu vas qui est patienté na mimi le moment ba bagi avant de battre la dossier na ba kokoringo ba côté les Camerounais mais hier a combien de décision na kando amuna que c'est ça doit boya ki na yé moko boya kabita sala orchestre na c'était ça mais ba crime aux là que ba yibi na ba musicien au lobby qui crime moko aux là musicien héritier yibi en animateur ils a crime pas tu es fiolingi polémique ba yibi crime héritier yo lobby animateur héritier yibi crime non animateur héritier monga na yebi azatin à part yemo héritier ou à part petit moi na ya petit na biso na mimi chike ça na plate ngo wana petit na ngana yebi mais ayibi cri na ngate ngaba cri tu na koboka na générique ona na boka ngote na zolinga kutu koboka te ba yibite pona na biloko ki ngongolo bineza awa donc il y a danger ata brispanga yebi fou en forme au fait beaucoup ndolo ba pena ndena telemi bo eza grâce à Brice Mpangi donc blague était bato fait beaucoup ndondi mabina que non Brice Mpangi na ndule pena ngamuna na miss pena keke fait beaucoup la matique Brice Mpangi na podium na vie bon moi ndena lati boy eza ye mutala tinga boy donc Brice Mpangi sali suka gisha ya baso motro. Voilà. Alors merci beaucoup à les bogards de tous les gouverneurs, André Kimbuta au sommet, merci à maman Yvette Kimbuta, merci beaucoup à ministre Moutemona Godard, puis merci beaucoup à tous les gens qui sont branchés à travailler dans le monde, merci à Mireille Condé Caviar en direct d'Irlande, merci à JJ Arnold, merci à King George en direct d'Irlande, Yépé Azarola Nabiso, merci à Willy Mouché, Nico Damboka, Jeti Bilomba. Tous sont rapidement dans ma solo à Kati. Vive la musique, papa Bakoufi, Bobeta Miziki, est-ce que Bateau va soutenir l'orchestre? Bazo soutenir l'orchestre toujours. Bazo soutenir l'orchestre. Ça va Willy Opélé la Tinda Rambon. Est-ce que la racine Pifota va soutenir Rabino? Vraiment, Baza la musique, pourquoi pas? Parce que Alexis Nkungu Bazo pesa ba kilo Bravo Pacifique, les barreaux de barreaux Mukiza. Même Koya Bango tout Bazo sala et puis Mukiza. Justin Mukiza les barreaux bazo pesa et puis Bakala Patrick Bakala bazo contribuer toujours et puis Guilain Kimpito et puis Yotimbala bazo contribuer et puis Seruti Koyo Monata Nzambe bango tout bazo contribuer ba décret de Kembers. Est-ce que concert on il y a au Betaki parce que bana poto balé na tuno question yo ba ota la biso na Genève fait pas mettre Zéfi ba ota mettre Zéfi na PC Mbote merci à Nadine Fouti Mutema Nono Manola bana poto en Allemagne Willy Kabamba ota la biso et na Freddy na kati ya lutte motema ya Arlette Kalumbo ata la biso bana pote bele ba na tuno question lobi un robeti concert c'est officiel na obetaki na Sultani et après concert ba mise ba facha pour transformer ces bons muke manager ya Momio na Damelar réalisateur Akimina Lar Bambo ba musicien comme vous partager ce que vous endez. Non, c'est archi faux. Archi faux les gars qui bon côté, makamno c'est les gars qui dozo qui balar na so pepele, mambo les gars qui calme. Non, les gars qui makambo so nezala kité. Wana ba. Ozo bango lo ko se passe. Non, je so vérité. Ngana na ko pesa ngasi spectacle ngam mukolo mufuma.
sin to the sin. Ben de son à quoi ici va passer suspension. Non. Ça la polémique était ben de son les chanter comme moi à grouper sa moto suspension te to chapé n'ingazana chef d'orchestre suspension et go na hiérarchie à bureau. Tout ça la polémique était ben de son c'est mon grand frère. To Chaba c'est le chef d'orchestre. Moto grouper sa moto suspension ils allaient bureau et Vandi grouper sa suspension te suspension il y a par rapport au comportement mais ça na bureau et hiérarchie. Bureau et hiérarchie on est à logola. Chef d'orchestre to Sanfulankanda na bureau et Vandi ba VJS Mbanza ba Degama ceux qui ba Vandi ba Dibok ndemoni ba sala kini ni ba kuma bon suspension blâme surtout pour mututu ata bendo son ata ngai ata pompom yake mututu a kosala erreur face à suspension pour orchestre et ça na hiérarchie nango mutu aza danger azalité tout ça na sima fait beaucoup l'orchestre c'est ba tout faut respecter orchestre vanta maman alors la poto bala mokili mobimba bozota la biso dans le monde entier partout na Paris na petit Diezola bambota trop merci beaucoup na Diezola en direct de Paris si Amolex en direct de Parigo merci beaucoup na Willy Sion collection na Maroc aota la biso bozota la biso belé merci beaucoup à Gianni Mou mtoto mama la Fraïsa na mami Kalonda la pesi bambote pe na batoto bozota la biso alors tongo ki na question sur ma carte to na toi question tout no mais to en animation balobi kila mo grosso oyoka ba pentacle lango mais ozo trophée mais lobe ça soit trophée ba kaluji ba trophée ba tutu ya génération presque yo bana la guerre wana ba sele ba zo ba trophée kama bandeni oka boyoka ni batu mo ba ko tsana ba kinyawa o ba pesa ba trophée ba sala pa bata mabaya ba vena so bendika pa bata ba bikeko ba pesa mu trophée krini ne kokana kila mo grosso pour ma kila bisu les ekona za trophée te na ba krini. Attention mon frère Apacho RFI ngaza animateur oyo icône ba ofere ba boaki ba kila ba ebi to ça de na ozo tutu kaluji na ndombo na zinga moko bisule zekolo na ba kila mo grosso ça cri internationaux ko blague de à part ba blague mais le ça qui trophée tout le monde c'est le trophée ba kaluji ba trophée ko tala ba animateur on a été s'il te plaît ngaza animateur a fait beaucoup bisule des écoles trop charismatique. Basalo on a bête animateur ba bête en côté si ba kufa ba kilo ba boaki e kokana ba kila mo grosote ba faire on a bête ba ngwasumana ba Bill Clinton ba sero ba na lia bango na bête ba prudence wenze natan on se comprendre to bête ma RFI yo yebi to ba leader il faut bête ma solo bien on kota su ba animateur wana mawatro omonike na ba deker dikember ba sirika na ba yotimbala na vina ngapela gile kimpito pesa nga ba grande sœur na ngambote na mikili make ba kombozo kima ba ziro dans Porio na Suisse somotro mais est-ce que tu peux dans ma solo balobi papi mo se plaindre bilamba papa wemba il fallait zwango ba pesi yango teli so mokonzi ba le star bilamba fait beaucoup la tigela qui ba pesi yango te ba kangi ba plan bilamba ba mise ba bloco tigela fait beaucoup va chatana mise et ce monde là bilamba fait beaucoup de ça mama sura ba tente bilamba beaucoup lo tigela na papa mba tanga kufa tigaki esa tigaki testament papa ke ku Fabrice ma olubande ni bopesa banani ba ba to tanga ba kombo na yebi bangote papi o malisa moko na yebi ete sengaro jomwana bo bando tinda telimata ki mutete la amoko sabatu ke nde kwa papa wemba je vous dis la vérité azani punde kwa papa wemba amibamba kombo ya papi wemba mais azaki mutu yaka somba unité botika koloba n'importe quoi boto samuwei bilamba papa mbaza tile na Palestine l'état faut soma misé fa basale misé na molokai basomba tolo pa on akandaka na India babuka basala vie misé ba bilamba na fo basomba on l'état soma ba mena Amazon pour ba pompa ba kisi sala ka misé ba to ba pa ba kotala ka bilamba batika ba polémique oso comprendre bilamba situation papi wemba zali lega teme papa mabenga papi wemba liso mokonzi engala mno na papa wemba soko toza na table tozolia na mona papa wemba abenga papi wemba miyozo baki azande côté na ndekonete na sens ni bon yo zande ko papa mba tsolia kana papa mba mais papa wemba za vena ngai mais ngape na mwana papa mba pili petsa papa na lia na fait beaucoup la ndolia na batutu bon papi wemba za ipe azande konete azalaki malanda ngombe ye utso mera mazona na mama kampana kokota kuna te so mera kila baputa kokota batinde carte mbangu na fungulo RFI na ninga bien moi c'est so de niama na fungulo ti batetela c'est de niama nazo fungola yo batia okena komba fait beaucoup
afungolo kati le bilamba fait beaucoup la tigela ke. ah batigeli bilamba te yazalaki porte parole mais na minute au vive zo boya e po ay bolo bana ba écran te. Alors, chers amis, comprenez, vive la musique, fait beaucoup la politesse, la charisme. Asi tolo bla ben politesse, ben poli, biso to ben polite. Ve na brispanga e bisanga mambebele. Bilambo ve beaucoup la tigo ve brispanga pesa ve beaucoup li ya cher. Jamba ko kabla batuluka bato tangi bakombo wana. Lisa Mokonzi. Pardon, hein? Lisa Mokonzi. Pardon, to beta masula bien, na boki na batu na ngai ku tutere fi. E bi bata poto to tala fura boka po balarea. To beta masula la musique. Lisa Mokonzi. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup à José Didi Gipouma. Donc, il y a la Bébiso. Merci beaucoup d'avoir en Allemagne. En Suisse-Irlande, pour comprendre que la question de tout le monde va faire avec beaucoup. Beaucoup qui viennent dans le lobby, qui vont s'amuser pour exposer Bilamba et Papa Wemba. Est-ce que Forever, selon vous, ça marche? Forever. Ah! Quand on a tout le monde va trop. Et ça, quand on a pas bleu, on a beaucoup de capacités. Et ça, 8e dans le monde, surtout en Amérique, dans une vente, il y a danger. Et ça, c'est comme fort, forever. Mais est-ce que là où nous à travers dans le monde Congo France number one, besoin des gens dans le studio pour préparer et le Gomoura Moto en 2017 et le Congo single bizali ils ont un peu de whisky. Et un peu de whisky donc ça générique moko et ça y a avril mais tout ça dans la préparation en déjà en avril générique caméra mazo to betaka générique show Amansunda. Awozoteka mapa kanga makolo na yo omoni teke mikolo bavwande awa biloko nezo ya makasi krio boyiba te bapesi na ngai wako yiba okoko carrière obeba e ndena bebisa ba carrière ba animateur muso bambanga na ba TV dona lobi boy générique ezo ya bana poto numéro na ngai yango yo 00243 89 62 90 63 4 pona mabanga solola na solola pona solola bien berité minimbo ba eme bube bosaki aloso boyebi ndebo sololaka ba brise pang bango ba parler ba via parler ba pesa mbonga mabanga te to boka ba kokwa viva batelinkoyi wana bana parler dona so bana ba oyo balingi mabanga ya viva na temps au générique ezoya to banda déjà kalaté ezo en avril. Numéro 00243 89 62 90 63 4. Tobengana kitoko koleka bien et puis na pesi mbote yotimbala seruti koyo mwana tanzambe na bosanité ya kilen kimpito pesa ba petite sœur ngana mbote. Maintenant on a Suisse dans le succès. Ba mère tout en Suisse balela yo ba sœur toi qui toka Suisse balela yo na Genève na Licarne ba bipacho refi to lela biscuit pesa bon ba bisou vraiment ba mère à Suisse je vous aime beaucoup et puis ba mère veut na sepeli la binotro de bo sepeli la biscuit des écoles les bogards de tous les alimentaires malgré ba âge botala ba beauté ngani matera to yo na 15 ans on lion na beauté pesa mbote na mère lead original Nadine Fuji motema na Manuela. Donc, pesi mbote na Lydia original et na pesi mbote na Decker de Kember c'est Nadine Fuji et na pesi mbote na Cornelie Malongistin et na pesi mbote na Trésor Ngando na Bossanité Héritier Scram Janice Scram Barbine Mawila beauté Schengen ma grande sœur Barbine Mawila beauté Schengen na boki na musique ma grande sœur et puis na pesi mbote na bana Paris tout London et ma mère souvenir avec beaucoup. Niveau Mikili. Ni na Mikili amona ana beta ba Bercy amanga ba LC amanga ba Bataclan na kina ba Belgique na bagan na beta ba Marty mais la poto boya na succès RFI la na filmer bino ba TV5 partout j'ai vu ça venir mususu ezali na ba Courchevel via venanga et vous n'a pas été na Londres non Courchevel ezali na Paris mais faut koto ke na TGV venanga Brispanga yebi kota ba grand prêtre ba vanda ka batambongo Tanaka ngana kenda na Courchevel beta bandule kuna defa ba baron donc ba mère souvenir belé papa mbakabela nga ba formé na Mikili
awa soki nazangi fort voyage ya mikilo oporta nini ozwa nini na viva la musica na bavoyage to soma merci na nga na viva la musica natinda ser na poto ser abenda bapetit frère donc tala ngwanako oza na palais naka mwana kingaka tibore ali epuis namonga fulaka mwa mabele ezali nano tongi te kua bamabele eza mibale kua mais bongo baanimateur oyo bamelaka whisky so tokomi kaka 22h okuti bango na chetemba na fiesta komela whisky balingi oconstruire te balingi basala toujours opesa eza kaka koconstruire kaka whisky esalaka eloko te whisky eza nango eloko moko boye bazali na makanisi tosimbaka bamike te ba 2000 bale bamabele ezali ba 3000 bamabele ezali 5000 mabele baseri biso tobenda mabele ezali nango bashaba so comprendre faut koyebaka elobi mpe mokolo bamisano otangi bamela whisky basimba mpe balala soki baanimateur mingi bamela mingi libanga bameli bangi bakela bango amwana tika diambo moniko suku nzu nge unwanga diamba mwana feti nwa midiki nwa diamba anwa midiki feti nwa midiki amwana tika diamba moniko suku nzu. Quand tu fumes yebela mais ko fumer c'est comme araignée araignée qui monte grimpe tant qu'on fumer faut lingo ngindana na vie pour biloko wana memaka na berere eloba vi nanga bris pangi badroge eza mpona bato ya mbongo soki yo bando beta yango oza na nzala ekolalisa opongi ntango olamwana ntongo kolia nini me bato bana bambongo bana balare bakompani baizine akoba yango mpo alala mpona ntongo asala nini inventaire donc bana mai conseil eza moko topekisi bino te mais idéologie motu fo esala comportement mentalité quoi. Tokomi na suka bandeko balandi ya Congo France, merci à vous. Bozé Bélé Botala Bisso de partout na Canada, surtout na Canada Batala Bisso makasi na Montréal, na pesi mettre Zimako Rambote na Montréal, na Italie na Milan, na pesi Aigle Royal Bambote, puis na Jury Timba, Jury Timba na Milan, Garage de Milan na pesi Bambote trop, Mireille Conde Caviar, Maman CC na Irlande. Na pesi ba bisous à trop na Aisha Tostar na Londres, Nadine Kurezo na pesi Mbote. Numéro de contact plus 243 89 53 48 057 ma WhatsApp, Facebook Patuer et gentil au moment na biso tozali wana donc en Angola, Xavier Lopez na pesi bango Bambote. Alors Boussempang et ndeko na biso comment Boussempang côté biso moi trop voilà biscuit de ce collier bandeko batali biso ebele numéro de contact na baremerciement numéro de contact na ngai pona mabanga toujours pona générique zoya mala ville 00243 89 62 90 63 4 00243 62 90 63 4 pona mabanga bato balingaka nga basala nga na vivre na bwaki ya Guilain Kimpito Mire Kimpito vraiment ba petite sœur nga boyebi kaka na bwaki Garin Kumbu de Bruxelles na bwaki Deker de Kembers kitoko et puis na bwaki Bala na bwaki Deker de Kembers na bwaki seruti ko mwana Tanzambe koko soba na ko bwaka susu dikoko mundeke na Château Rouge bana Château Rouge tumbote vous avez la condoléance na Pauline Nzongo akufaki tomonaki na BBC Nzongo mes condoléances Emile alias bande quoi c'est belé Loris la congolaise basaki na matanga mado ba mato basaki pina matanga tout ça ya Pauline Nzongo mes condoléances na famille Nzongo okutani na Paris vous êtes na Paris wa ba mère ba sœur ama Pauline tala rati et puis ngamo susu mes condoléances à moi-même et puis nakufela ikokobara boti père de na Paris bien te awa na ne bimité et bimakalate donc bana mai tout poto kini boy barake bifeonga les propriétaires bali mutambongo bifeonga Maréchal Souvé na Dallas restaurant Elezo Christian Kondarada kilo ya nasi okoma pena nasi na France mais oui na ebi et puis mingi Barbine beauté Schengen Barbine mawila beauté Schengen Pichu mawila Kelmas mawila je salue tout le monde ba tout basala ngana zo bobika émission bazunga pied levé soko yo kité mes numéro ngwana na bi générique ya lito solola bana la musique somotro sako banga toujours idéologie vivre la musique sako banga
Alors merci beaucoup à Mouna, merci Congo France et merci beaucoup et à très bientôt. Bye. Congo France. biso na bango bango na biso na bango ekara molai France.com site ya tolo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com